namo, kurera namo. Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyos tu ba bolinga ka maman Hélène Nitu. Après si nous ba mbote belé ba ma vie, puis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa, la musipsa na makasi kimi ezali. Bino pe na côté na bino, j'espère que vous allez obe malamu. Na ba toujours que voilà la mkezaka habitude de teta nzambe apesi un peu malaba mo ekoba na kokumisa nzambe kopesa nzambe tata merci tango tanga entourage na yo kimi ezali bato baza en bonne santé kokumisa nzambe kopesa nzambe merci amwana soko zo sambela na ba toujours que mutu soza ko sambela ka pona yo te il faut ko kanisa ba baza na ba hôpitaux baza na ba maladie ya ndenge na ndenge ko kanisa pe ba na ba prison parce que bato nyoso to ba na prison ba kangama ka te ba sala mabe bato musu ba kangama par défaut yango wana baza na kati ya ba prison. Alors so ça le sambo il faut okanisa bande konyo surtout wana parce que Bible le bien biso prier les uns pour les autres, priez même pour vos ennemis. Au-delà tant on nzamba zolo ba ke bo sambela sambela pona baninga na yo kasi sambela même pona ba yini na yo ba ennemi na yo bato boloba na raté bato boyoka na raté tant ozo sambela ozo tcha bango pe na kati ya lo sambo. Merci mingi na bino nyoso to bolinga maman Hélène Nitu bino oyo bino obo dispositeur na bino pona kotala to pe pona koyoka wa bino maman Hélène Nitu na pesi bino vraiment merci beaucoup. Awa na Hélène Nitu TV to solaka du vrai du vécu du quotidien ya to solaka tia awa na chaîne de Hélène Nitu TV et surtout mingi to zaka basé sur la famille. Donc quand je dis c'est la famille, le mariage, il y a beaucoup de gens qui Hélène Nitu TV préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage et la qui est au bon ma pona kenanda ka mabala ko la sabana côté ya bana même pe ba obana kati mabala déjà ba profiter rapé na ba conseil ya maman Hélène Nitu. Nous on toujours on apprend tous les jours et puis dans le bara mingi que ce ko yebi ko za mutakanda oza muta keto muta motema likundu kotala ngai te poko sepla na ngai te ndenga na yaka boy na émission ezaka pona ko bibisa te kasi ezaka nde pona ko bungisa na uta kosala émission moko na Alexa bino ndeko mwasi oyo ke na ndaku papier toilette o na simi na ngeza ka esutu pona cuisine na kozimba papier toilette te papier toilette kaka ya pamba oyo na ndaku na ezate kasi mobali na biel kamuna kolata kolata kabele ko maeti awa aza vraiment champion ko tona mutalika ka ezate ke kozanga mbongo eza ba négligence mususu o ba mama to zela na kati ya ndako ezata atape na likamo ba bengi salité na kati ya ndako omona ke misu peza so mona ke place eza salité mais motema nzolo ba tika ka ko sala mo après bouté koti to mo etani ozo mona peza ke déjà na pongo sinda kuté na pongo ça Muté bia tika na yo pansa no kaka to benyango bolembu to pe négligence. Oyo to kosolola lelo nazo umela te na ozaka ka mukuse na koyende to sola après ono kika lo moya mukuse. Oyo to kosolola lelo ezali ndenge ya koyamba bapaya. Koyamba bapaya na ndaku to yebi ke tanto yamba bapaya okolamba bolie bomeli tout ça mais lelo to zo kende ko cha ko beta sete nde to bana lingala na eloko etalami ya eloko ya komela ndeko moko akendaki na ndako moko azalaki choqué na service oyo moninga asalelaki bango na kolia bokolobaki ye pake na ndako ya bato akozala choqué ndenge nini moninga yambi bango apesi bango ya kolia bazolia ndeko alobi lakisanga nanu petit coin ke ndeko mi soulager tango baluki akende akuti mwana na molangi ya jus mwana fongoli ameli na kati ya bouteille te chokaki ye alobaki eloko te kaka nde bafandaki na mesa mosabi ngala komela nanga koka te pona gaz oza na jus d'orange te
Monta yambaki baninga telemi. Kaka ye wana ke na frigo. Azui kaka jus oyo mwana na ye. Amelaki. Yandambu ndenge za boye. Bomoni jus oyo. Yandambu ndenge za boye. Aye nango na mesa. Ache. Pa. Akiti na mesa. Azui verre. Apesi. Ouais, quelqu'un qui na toilette atali. Jus oyo. Amonaki mwana salaki nini? Mwana cheki yango munoko. Pour empêcher mon ninga na ye. Amela jute. Abia yope. Mela mai. Tika mambo mela ba jus boko mela mai. Ala mela moi j'ai habité. Ça lokola nganga linga suna mambo ba jus opa ampa mate. So zo baté les gens ba d'autres personnes de tozo kolabo. Ba sucre ça biso minene. Et ba o ba jus. Ndongo boye ki kaka coca. Osengi yaka ndenge moko. Na jus, na coca eloko eza malamu pona santé. Ezali nde de l'eau, mai. Mai. Yango déjà très bien pour la santé. Nzoka sala ki bongo pourquoi? Parce que à mon aki ndenge nini mwana azwa ki jus ameli azongisi na frigo. Bandako ezalaka na bana. Il faut qu'on soit très attention. Ndako ezana bana. Il faut qu'on soit très attention. Na yango maman eli ani tu na yeko so na bino bandeko na ngai. Ndena uti koloba keza makamu mususu ezaka négligence. To négligeaka yango. Normalement, soko ya bi bapaya, okoki ko pesa bapaya, mai netinga na komela ta. O pesa bapaya, mai te boy, ya ndambu. Basi ba mela, oyeli bapaya na mesa, oche na mesa. Ozui jus, basi ba mela, oche na mesa. Netinga yi Eliane Nguyumuke dinito na omela te. Na komela te pona ramutankele. Na komela te. Mama wana kutaki. Mwana ameli jus na munoko. Azongisi na frigo. Ta munde kwa sengi na komela jus na omela kokate pona gaz. Yake yika kazu jus wana mwana ya melaki. Me mama wana amonaki teke mwana melaki jus. Mopaya nde muta monaki mwana melaki jus. Me mama wana amonaki te. Donc il kocha mama na mopanzi po mama monaki te. Mopaya nda amonaki ke mwana melaki jus azongisi. Ma boy ki ko choquer wana sur place alobaki tala jus mwana meli non. Basaka bongo te asaki nini? Asaki na maîtrise. Alors biloko mibale. Jus ya ndambu, mai ya ndambu, bapesa kango bapaya te ba mama. Ya biloko bapesa ka bapaya te biloko ya ndambu. Soki olingo pesa mopaya mai, mopaya sengi mai. Bola 10 secondes nazo ya. Voilà. Biloko, mai, oui. Oh. Voilà. Biloko ya ndambu boye. Bapesa kango na bapaya te. Biloko boye bapesa te. Ndela bi eloko mususu pesa ignorance. Eloko mususu pe négligence. Eloko mususu pe bolembo. Na yango ba mama oza pona ko réveiller bino ba mémoire. Ben monsieur boye bino bolinga te. Bino bolinga ben monsieur ya mafinga, ben monsieur ya polémique, wana bo bandi ko benga na oyo kite, kuna boye, oyo kite, nzoka ben monsieur ya kitoko, oyo éducatif yango yo ya kotalisa na baninga, moninga yo kotala yo bovandi na kati ya ndaku, obandi ko sala nini? Kotalisa ben monsieur. Ngawa bino mameli antu na musana ngana sa service de la providence. Avant to kota to chite na émission na biso na kochela bino na musala nga service de la providence so za pour ça ko sala fête na yo ozana pour ça ko sala libala na yo mal peu importe fête lingeza la kitoko ko hésiter te numéro na téléphone eza wana benga obe maman Eliane Nito. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou.
toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, voilà votre côté la bonne est service traiteur la Providence, il y a maman Eliane Nitou. T'as beaucoup de publicité, 12 ans d'expérience. Non, on a 17 ans d'expérience. Rouf Moutanga banda sala émission oya sala banda ce qui publicité oyo tant la Providence a pour ça 12 ans. La Providence a 17 ans. Il y a Moussala na yenga maman Eliane Nitou na pesi nzambe merci. Pour la Moussala na ngaza ko dater de 17 ans. Na pesi nzambe merci. Alors bande ko na ngai na ba mama oyo bazalaka na bizaleli ya koya kopesa bapaya biloko ya ndambu mama kosaka subu itelisi biso bato ankele soko elinga mai ya boye na komela te mpona mutu na ngai na koyeba te mai yango emelamaki ndenge nini eske oservaki yango na verre otiaki na verre mpo opesa moto amela ou bien obetaki yango clairon apres ava kotia yango clairon moto ayeboye mai ya komela okamati opesi non bamama ndenge wana te mai pe soki eza molangi ya monene boye moto abio namelaka eau gazeuse pesanga eau gazeuse kopesa ye pe molangi ya boye te soki aza ye moko. Pourquoi? Parce que soki opesi ye molangi ya mai boye ameli na ye kaka ndambu oyo kotikala ozalaka perte parce que okopesa yango mopaya te soki opesi yango mopaya ya nkele akosala nini akomela yango te. Na yango la faut kozala na ba habitude to pe bizaleli ya kosomba ba mai ya mike boye. Mai osomi mai na ya mike boye ezala eau gazeuse somba ya mike ya boye. Osomi ya boye. Soki mopaya ye na ndako mama kopesa ye oyo te. Po eza moitié plein. Basi ba consommer yango. Ndenge ba meleli yango mopaya ayebi te. Mopaya nkele lokola nga boye akomela na ye te. Mopaya nkipa akomela kasi oya nkele lokola nga akomela te ngai nakomela te soko mo servir baninga mai il faut ya na mai ya boye oye na mai oyo eza bouteille ya mukie. Pourquoi bouteille ya mukie? Ozu bouteille ya mukie opesi mopaya meli soki etikali akoki kokende nango soki esili apesi yo bouteille osali nini obwaki na kati ya poubelle ba eau gazeuse ezali milangi ya mike pe ezali neti oyo boye eza kaka yanga nga moka mutu na komela yango ba eau gazeuse ya mike pe ezali okamati osomi milangi ya minene na milangi ya mike soki oza na bapaya mibale misato bakomela eau gazeuse obimiseli bango molangi mpo oyebi ke ntango koservir yango 3 verre mai ekosala nini ekosila mpo soki oservir moto kaka verre moko etikali mai ebebaka te mai epebi eza kaka makambo oyo ezalaka ya mike oyo bato banégligera négligence yango wana na ye kosali kosala na bino bamama banégligence ya boto tika jus na yo so eza déjà consommé oyo eza yanga moko soki basi bameli jus boye mama koyela bato te bato ya bamela mama bagenre oyo babasukali yango oyo toyokaka pe te biso bato namela kaka à la santé. Voilà.
jus d'orange comme ça. Et ça déjà ndambu boy. Kopé ça mon payaté. Il y a quand la bouteille à mon bimba, papa, c'est pas ça, mais les ça tout bas, mais la jus ici là, aux hommes, ça nous boit. Voilà. Wana ezaki bongo makambo teli cuisine. Oyo la mona kina swala bino mukola lelo yango oyo. Ba mama ceux qui boza na bana bazana mimike na kati ya ndaku. Il faut boza na ba surveillance makasi. Ko surveiller salle de bain, ko surveiller toilette. Salle de bain, toilette. Boza na bana ya biloko mibale, il faut veiller kanango makasi. Parce que bapa so ba na kati ya ndaku ba kokosa na koza na bana mike, bana ba ko sala nini, ba ko bebisa. Bandeko ezape na ndeko mususu akendaki kaka esika babi mwasi ya propre nini boye boya buaka matambola kwa mbembe toilette na ye moninga ka koti toilette salité ozoma mbeke toilette oko banika kate ba chassa kaka mai ke banika kongo na ba produit ti miroir moni ce qui moto brosser so brosser hein tant o chama na mnogo sotaka ebeti na miroir mbindo salité lavabo ebandi ko gâter salité ba maman biloko ko bongisa biloko ko bongisa ba maman faut qu'on aura soin ba le biti ke ndako za soin ka salon te ndako nyoso ba si face nyoso faisait la propre salon faisait la propre pour ça séjour est-ce que bato vanda il faut qu'on au pangusa il faut penser chaque jour pangusi ménage à fond tout ça tous les jours vous allez la journée na yo moko na semaine obi ki na penser ba meuble na ngai le na ko benda ba kiti na ko pangusa na sima ba kiti na ko kombola c'est important pour monter ce que vanda il faut ça na solo kitoko est-ce que moto zo vanda fait ça la bien ah toza na Congo te na Congo to kana bana misala ba Congo to simba ke loko te na Congo bana misala baza wala Antoine sala nganda kona le longola ba ko sala nyonso mais na poto to sala ngo par hasard la kisi ki go benga ba Sri Lanka bazana ba kona loko nzoto te ozuma Sri Lanka wana yebi obise nikela nga ba vitre nyonso aniki benda ba kiti ya bendi ya kombola pango sa sali ozuma 50 pesi ya simizela kendaka te accueilli oui asimizela accueilli toilette maman salle de bain est-ce que ce que la moto soko zo milinga siko zo sukola nzoto esika ya salité non à chaque fois moto siko sokola na savon gel douche et kangamaka soko sukola maman zakana linuka makaso lekisi mbala moko obimi ozuma ya moto papa ochema ya moto salité longo kate salité longo po ekangamaka ba croûte wana te biloko babengi toilette eza epai moko bato batongela kango bato makasi toilette na tika et puis nini wana nyoso eza mingi na ndako eza na bana tango oyebi koza na bana oyebi kozo ya bapaya talaka toilette na yo malamu mama sukola salle de bain na yo bien sukola toilette na yo bien zo mo ba produit ya vinaigre ka ya pambo yo sukola na toilette kitoko vinaigre kaka oyo ezala ka solo kitoko na ndako vinaigre kaka oyo vinaigre blanc oyo kaka vinaigre oyo kaka nga nazoka ngo soki namoni na obima na kozonga na nga noki te nazwi vinaigre na nga na sopi na kati ya douche na nga na kati ya benoa na papa na sopi vinaigre na nga ntango na kozonga solo ekozala esi esili nazwi linyuka na nga pa na niki ali na sopi mai ya moto omona kaka basi wana ezongi pembe lokola kaka bauti kosomba yango lelo eloko babengi toilette etindaka bato batonga moto soki baye na ndako na ye pona salité eza maman za ko négliger toilette microbe mingi tolokotaka ngo na toilette microbe mingi tolokotaka ngo na salle de bain na toilette déjà ta moto na kivete na vandi mopepe ya toilette ezokota na kati ya nzoto yango biso basi tozaka ba infection pamba toilette
ba maman bozana bana na ndako ya mike bozwaka vraiment propriété ya bandako boyeba kosukolaka ba toilette ba lavabo bosukolaka yango malamu eza très important ce qui peut na salle de bain ozana ba serviette ya mbindo bomba yango tango oza yo moko mais lokolo bi kozo yamba baninga zo ba serviette ya mbindo bomba yango baninga ba mona te po soki bake batongi yo nga bato batonga bato ebele pana ngai mingi amamelia tala boye sikolo kwa mission ngo ya boye éducatif bolinga ngo mingi te okotala boso na se mission oyo na se na mission nga mususu mais na biso bino ba plainte aboto zoka yango epele likam na propriété eza très important ba mama vinaigre oyo eza kilo kitoko ozuma ina yo tina nini ko chata atoche elo mususu javel tena chaka vinaigre muke moi solo na vinaigre pango sela ka ndako na yo leka po ndako nozo pesa yo solo moko ya kitoko ba mama nazolo ba mingi ba mama oyo bozana bana ba baby sanga mingi moko ebisa mopaya te que te omoni bana te bana ya synonyme ko za salité te pozana bana ndako no feza salité pozana bana il faut pesa bato maya ndambu pozana bana il faut pesa bato ba jus ya ndambu non bongo te ndenge wana te ba mama il faut ko bongisa surtout bina bobi ke boyamba ka pamba bino boyamba pamba yeba na ko bongisa toilette na yo toilette est très important bongisa toilette miroir tango bo brosaka ekimaka te mo ba full wana mo ba musu wana so ko brosser zwa éponge sopa maya moto bato basaka ba femme de chambre boyebi nde bosala kuna ba femme de chambre boyebi nde bosala kuna ba femme de chambre non boyebi ke na lavabo suki kokozala te mais combien de fois okende na ndako ya bato okuti na lavabo basuki kisanola sana kisuki atiki yango kaka wana okomona faire alise kisuki faire alise kisuki atiki yango kaka wana omona biloko bifunda biloko maquillage vandi mbalango ozomona kele eza mbindo ate oza kodenda ate okosala nini ate oza lokola mbembe ate oza lokola nina ate oza ndenge nini mais soki moto akomi epai yo ovandaka epai moto avandaka nde esalaka barespecte moto balobi te fo vanda na ndako monene ya kabambi te kaka na studio na yo est-ce que oza na studio na yo soki studio na yo maintenir yango bien entretenir yango bien eza propre elakisi ke ntango okóma na chambre salon ekozala propre ntango okóma na deux chambres salon propriété koleka so parce que ntango ndako ezozala monene il faut doubler au triple ma propriété mpo ndako na yo ezala malamu bamama bozala kaka basi te kaka bamona na nzela olati obongi boye mais sikoyo ozokende moto ayepa na yo aya na toilette boye papier toilette eza te papier toilette eza te atala boye po avanda ta suba atika kwi po azobanga kovanda po akuti nini salite ezali eza malamu te aza amateur koyoka ayoka ezaki bongo ya bino mama eliane netu la providence alimentaire ezali toujours soko za besoin de commander biloko pona libota na Congo ko hésiter te benga mama eliane netu au commander to livrera vraiment à temps et en heure soko za na besoin de commander biloko mingi ko komana na WhatsApp beaucoup na message normal te soko mina WhatsApp na komona ona facilité soko mina message normal na komona ona facilité parce que ngana zaka trop WhatsApp pona lelo to suki si wana émission o so za motama malamu partager na bandeko mosusu basala nini bakoka komona yango batala bato bazala na négligence o bazala na négligence propriété o bazala na négligence o bazala kaka makasi na kotia kabelo makasi na kotia maquillage makasi na kolata so comme na propriété ndako azokoka te okotala badra na ye salité okene na kati ya salle de bain okuti kitunga etonde bilamba mbindo bilamba ezolumba solo okukuta bilamba bana ne ya ba parents basa ozoba te oya papa oya mama oya bana ba 500 plus moko eza mabe manyanu buchafu eza bien te et pour classement il faut koyeba ko classer eloko na eloko na esika na yango classement est très important bon moi la mundela za so yambi mopaya aya la kisi séjour aya la salle de bain aya la chambre na ya ba parents aya la chambre bana à présenter chambre d'amis parce que tout est bien tout est rangé tout est propre pour lelo to ceux qui wana na ko tout à l'heure bato banyongo à Londres ma bengi donc on se dit à tout à l'heure
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumuna nzambe anubelisha nenu bana betu bons bipwepo na bino yango wana boka mata bipwepo